Na papa kulutu souvenir etikali na ngai mingi nakoki kotanga nyonso awa te me basouvenir ezali ebele oyo tozalaka kokutana na papa ntango papa aza na bonzoto mpo na ngai so nalobi papa aza na bonzoto mpo atiki nzoto me ye azali na biso me ntango papa azalaki na bonzoto soki oyo oza na likambo na yo mpasi oye okomi epa na ye ntango yo okomi kaka epa na ye olobi soki ate oza na baproblème yango ndenge nini ntango yo olobeli ye obimi ozomona te osi otiki mokumba epa na ye osi ozwi biloko oyaki koluka yango ezala meme mpona mpasi ya nzoto ezala mpona mpasi ya bafamille to mpona problème na yo moko soki oye osengi epa papa abongiseli yo ntango yo okei omoni mpe résultat na yango mpona souvenir en tout cas natika na basouvenir mingi ya papa ndenge nga naza koloba bo ata bato ya libanda bayebi mpo bapapa baza kopona na bango te ozala mondimi te soki oye akoyamba yo mpe moto na moto ayebi eloko nini ayaki epa papa kosenga mpe papa abongiselaki yango. Ngai nakoti na église Kimbangi se penza po bayamba ngai bayambaka nga na 87 mais nakotaka na ba 81 tango wana nazalaki na nga nalobaka moto libanda mais tango nayebi bapapa namoni te mosala na bango eza kolakisa nga te bazali banzambe po kolo Yesu ye moko alakaki alobi nakei nakotina mosungi akoya kozala kati na bino libela nde papa Simon Kimbangu abotaki bana misato na misala na bango namonaki te ya solo oyo ezali nzela nga na poni nde na tikaki biloko nyonso ya mokili nalandaki mpe bango ti lelo nazala kaka na nsima na bango soki bakopesa nga makasi ti liwa na nga na kolanda